mokile kelama isali mami buhe bele olelo ye bandite isali bambula hebele oyo moto mokwa ye mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi baindo na pongi matondo mingi na bino na tango pengo ngai bomiseni kopesa biso na kati ya émission iye mokolo mwa lelo isika wapi to ya kalisusu koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo totondi bino botondi pe topesi bino bambote mingi na bisika nyonso iye bozwami solo tango pengo ngai koki oyo wapi tolukuka bongo koyeba lelo tozali mokoloni na kati ya manaka na biso baindo tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa mitano na ebandeli ya bopemi ya mibale sanza ya motoba eleko ya mibale eleko ya kianzu mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo malelo kati na manaka bapaya tozali bongo lundi le 14 février 2022 bande ko balandi ya Vuvamu Télévision to suka biso na bino wanate se nako limbolela kabino manaka na biso ya mokolo kasi tokoyaka lisusu okati ya mabota na bino natina ya kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo malelo na boyike totombela kana bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele penza na kati ya bomoi na bino natina ete boko kisa maibosile koyana yango na mokili lisusu na bino bayeboko sepela ete totombela bino bambotama elamu na Vuvamu Télévision boyeba kana kobenga biso na ba numéros zali bongo affiché na cette de Vuvamu Télévision avant 48 heures manaka na bino sengi écouter la biso tokoyamba yango poto tombela na bino lisusu bambotama elamu bo momisano solo bande Vuvamu Télévision to bisaka bino tango neso ete etando bonsomi ya bola musiba ndo na pongi Vuvamu Télévision ekoyaka okati mabota na bino nzela émission iye pona kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain bopesa tango pengonga na bino ekosunga bino po ko maîtriser manaka na biso lenge yango ezalilaka lisusu biso na bino tokabwana kabongo te soki tozongi kuna te epa ya nkumungala kotala nini balengeli biso lokola video du jour mokolo malelo isika wapi tozwaka moko ya liteya tokutani biso na bino na sima elima oyo tolonda yango penza na bokebi nyonso train de faire là une fois de plus. Eh bien, continuez pour que rien ne change en changeant tout. Le président de la République française, dont c'est pas le rôle, qui n'est pas le président d'une ONG, a réuni les sociétés civiles africaines. De quel droit? Pourquoi? La responsabilité du président de la République française, c'est de rencontrer les autres dirigeants. Donc de respecter les autres pays. Et de ne pas être à géométrie variable, un jour je te respecte, le lendemain je te traite de tyran et je fais venir les populations de ton pays. Qui a choisi les participants du sommet de Montpellier? Pourquoi on fait ça? Quand on est le président de la République française, on s'inscrit dans les relations internationales. Évidemment, la difficulté vient du fait qu'un jour il reconnaît tel régime, le lendemain il pleure dessus et ainsi de suite. Tout ce que je vous dis là est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas nous fâcher avec les peuples d'Afrique. Par conséquent, voilà ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails des relations avec chaque pays. Et je voudrais terminer en vous disant que le Mali appartient aux Maliens, le Tchad aux Tchadiens et l'Algérie aux Algériens. Et que ça ne viendrait à l'esprit de personne de faire comme l'a fait le ministre des Affaires étrangères il n'y a pas longtemps en disant « Bien sûr, c'est à l'Algérie et à elle seule de définir. » Imaginez-vous qu'on fasse un discours comme ça en disant « Mais oui, c'est aux Allemands et eux seuls de décider. » On dirait « Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend là ?» Bien sûr que ce sont les Allemands qui décident eux seuls. Pourquoi vous êtes obligé vous sentez obligé de le préciser à propos de l'Algérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui est en train de vous travailler que vous n'osez pas dire? Donc pour nous, il faut tourner la page de tout ça. Et en tout cas, ça signifie notamment la fin des expéditions militaires dont personne ne sait quelle est l'issue. Je ne vous dis pas qu'il faut quitter le Mali demain matin. Je dis seulement que c'est aux Maliens de décider ce qu'on doit faire. Et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait là. À quel moment on s'en va? Ça fait 8 ans qu'on y est. 2 millions d'euros par jour. 5 milliards ça a coûté. C'est la guerre la plus chère que la France ait menée depuis la guerre d'Algérie. Pourquoi faire? Quel est l'objectif? À quel moment on s'en va? Est-ce qu'on va continuer à s'engueuler avec des gens?
qu'on prétend par ailleurs aider. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Deux putsch, on n'a rien à dire, et tout d'un coup on se réveille parce qu'il a dit quelque chose, le Premier ministre, qui ne nous convenait pas. Je vous garantis qu'il faut maintenant qu'on dise à quelles conditions on s'en va. Parce que nous ne sommes pas chez nous au Mali. Le Mali appartient aux Maliens et nous, notre vocation est de rentrer chez nous. Matondo mingi na bino balandi ya vamu télévision na tango pengonga yebo miseni kopesa biso tutalisaka na bino ete mainyonso tokotiela kabino na vamu télévision ezalaka na ntina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ya mokolo na mokolo. Pambate vamu télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindio na pongi yango tosengaka na bino botikalaka tango nyonso branché na chaîne ya bino vamu télévision mpona nzela na yango nde ekolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili. Totonda botondi na équipe technique mobimba ya bamongisi vamu télévision esungaka biso po tokomisa bino na bonzenga nyonso liboso ya bitando na bino. Tosungamaki na tata Mbala Mantiadila kuna na sima ya kamera pe kuna eteni ya montage tolaki bongo na Kumungala 9 Lumière. Totondi botondi na équipe technique mobimba. Totondi sous botondi na bino bandi ya vamu télévision bozaki biso sima ya ngonga to simba pe toyeba ete mokolo mwalelo katisa manaka na biso mokolo ya konso ya mitano ebandeli ya bopemi ya mibale sanza ya motoba eleko ya mibale mobu monkama na tuku misato na misato. Kimia ya mfumu kimbangu ikoka bonko yingelo kati ya mabota na bino biso na bino tokuta lisusu mokolo mwankenge mwalobi botikala malamu. Utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isaliba bula hebele uyu moto mokwa yebite.